Non, on peut se combattre roi David. Voilà, mutapesanga komba roi David eza héritier wata gogana. Voilà, Mikolo Bazobenga est la reine de Saba. Voilà, Motona Tembe. Voilà, mais c'est la reine de Saba, Motona Tembe. Héritier wata na pese ba mbote bisika zali. Talarak yende. C'est vrai, on peut confirmer biso que après Ouéranson, bon, on ne peut pas tout côté la polémique, tout toujours na sona makama blessé à karaté. Voilà. Que héritier, qui est un homme influent dans la maison mère, un grand décideur après Ouéranson. Si, wana bnana lobango bisota bisoto ye, to ye kokuta wata nde mutazo konza. Izana ndenga mabete na ndenga ko flatete ya ngonde to ya kokuta nana lobate vice président. Mutu to banda ko benga vice président parce que wata mutabanda ko décider pe. Ezalaki papi ka call na wata bango misatu. Bangonde bazaki so balobi mokonja yoki mbala moko. Wana mutabo yango azate. Même ba musicien nyonso bazalaki wana bale bogar banani biso tout. Vice président la biso yaki wata. Bango ba yebi yango. Même nous diriger ba faire. Bango tout. Biso tout ye azaki wana azo konza olobi liloba et puis mutema malamu azo boya mututi azo zo mututu azo chayo poa azo kotela yona makambo mbongo pezo bim po ya rapela mbongo rapela mbongo voilà o biso bana mususu to yana wengine ndinga respect on était aimé banana fana na wengine atikala ko manke mututi bango nyo sinde bazawana nazalaki aimé na mututu et na mona kate par rapport à quoi na keloba mabe ya mutu. Et ou bien par rapport à quoi on a de la vie à vie. Parce que na raisonner na que vie à sia sala pe mo belé pour nanga magetunga na gipe no ba bor nanga mais na kolande la vie à vie te nga pe funa tracer nzela nanga mais ba propos musuba masa bachaka et ça la biso bien te ezana bato belé bazalaki na bango vraiment pembeni ya werati. Bazalaki na bango pembeni na werati. Okoza l'artiste mais elobite que ozalaki pembeni na werati. Popo comme pembe na wera considéré en tant qu'artiste n'est pas pire petit na do fo zalabna donc yango na lobaka na kata wenge wana batikala ko leka 4 été do ba propos na ye ozaki dessus nga ba propos na ye lobaki mususu na gi dessus mais yango na lobiki mutu mutazana opinion tolongola na mambo ya Vincent na papa to cha Vincent pembeni wana maximum de respect pour na selio voilà pour na selio sala trop pour ngai babilo musupe leka wana selio sala trop pour ngai mais lo nga na osenga kaka kimia ezala en tant que docteur Mukwengi na yego tsaka kimia nalingi mubulute ya oye kokuta moto ezopela oye na taya bien oye kuta jaja zoziki mboka oye na taya bien parce que yo mto pesa batakini sango pour ba comprendre na maloba ke cimetière cimetière ezakati cimetière ezana ba oba bosakati alors donc cimetière ezana bato ba travailler ngai na buki cimetière na buki cimetière na bimi na tiki ba mise mususu mulunge moto au revoir jaja kende malamu ngaye toi et moi c'est fini j'appelais Aya Nakamura. Elle t'avait dit déjà, tu n'as pas compris, comme tu n'as pas pigé, c'est à moi, roi David, de m'occuper de toi. Oh, Djaja, y a pas moyen, Djaja, libale, sili, Djaja. Allez, kangabi, le coquin, Mata. Comment y est? Je vais là, ah, ça bongo. Mais vous toute la classe. Maman m'a beaucoup de temps qui m'a pas. On t'a idiot faille. Après ça va pour le quitter maman le quitter. Je me fous de la mais vous toute la classe, ça la rappelle Bantabandu, bete tanga mingi. Bantabandu bo mayele mingi vraiment. Donc na zongela ki chiki déjà na zongela ko koma na moment so ba pesinga lettre na go beta. Ba pesinga bina contrat na signer sans mutu ndenge ala kaka. Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata Zambe Tolobate Filoko boy Tolobate Zambe
Yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka ba Congolais, na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. pour la COVID Sabamole, Nipende, Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut na pomade awa toza mwasi na ngai pa komi nango kibokoni na pomade awa toza Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Diabète. soza na besoin omela pena café kitoko oyo Maxi Bio Café numéro yango wana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basakade kuta ngamo na omela ngo tani na komoko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bomba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer mama te loko ezo momisa biso na couple yango yo tous les malades écoutez qui nous ont Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango to traité pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko atuka numéro wana se boluka ye moko grand prêtre Eric Bio Café et au sala chonjo te leng tomela ka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Ezali Bato lampaka ba mona pele fe na ba ubana kisasa bana ya poto bana mokili bimba tonton Juvenal qui balache le tonton de la presse bato d'autres. Un grand merci beaucoup mesdames et messieurs de nous recevoir chez vous. Vous avez tellement aimé bateau s'abonner du jour au jour na Lenya Congo TV officiel. Tant que le bangana ba Lenya Congo TV, les alliés internet, les alliés RTNC internet bateau mêlé ba comprendre raté. Mais lorsque vous comprenez que non, Lenya Congo, ils a internet. Ils a RTNC internet avec le cerveau monteur Tressim Belenga Pro la même ajout. Et là on est dans quoi empêcher tonton Juve par rapport à Moussala. Et là on est dans quoi empêcher na cha micro na ngate pour na artiste. Les allez là au moins quoi empêcher na tout on continue toujours Moussala. Ah ouais tout ça par rapport toujours en plein Paris. Je le reçois pour la toute première fois mesdames et messieurs. Plus de 10 ans ici en Europe, le king roi David Bakebele Moyebi, l'un des musiciens de Weranson, ex-animateur de Maison Mère. Avec lui, nous allons essayer de vivre à Poto. Après 10 ans, Roi David a Kima na Bisibino, Badoranga Kisasa, a Kima Wera, quelle déception à Poto. Après 10 ans, à qui j'invite dans mon plateau, Roi David le King. Juvenal qui bala. Le roi. Juvenal qui bala, Nakachami Kili. Quel sentiment. Non, Elenga Congo. Meilleur vœu à toi mon cher ami. Meilleur vœu papa. Meilleur vœu na batuno so bazota la biso, le ndingo lobiga ka to expliquer batuto solanyo so. Ba comprendre qui est Roi David. Merci, merci papa Kitoko. Okay. Merci. Merci beaucoup. Alors, ba fanatique à la bonne musique, bana ya Maison Mère, bazolanda yo premier message na yo par rapport ya Néo Tobandi. Ba vena bango, ba merci na bango ba salam na batunyo so bazota la biso, bana ya Maison Mère. Tuki Ngaba tout na pesi bino bambo tebele
nzambe azala na biso tokota 2019 kitoko talaka toyokutanaki balashu na début année ezolakisaka toza ya kopambwama donc Congo mpe eza ya kopambwama donc bambote ebele na batutu merci. Alors roi David déjà poto bana déjà émission la biso bana ki sasa ba kolanda yo ba mona ope kala à travers elengi ya Congo vie na yo awa. Vous continuez toujours musique na yo to comment yo homme d'affaires. Juvenal wana kutula ko lobate parce que sango babomba raté sango ya mutu asalaka musala emonanaka na miso na banza nde nazoloba boye bana kini bayebi depuis naza awa nakanga maboko te j'ai jamais baissé mes bras naza kaka na bosaka kaka na bunda kaka yango moni lelo pe ezopesa ba fruits ndenge ezobota pe ba fruits lelo naza toujours soda na beta kaka. Alors pourquoi choix ya rotikala na poto ou lié à continuer carrière d'ailleurs avec Werrason. Il y a de plus de rester ici en Europe. Tu vois dans la vie tant que tu vivre tobo tamara to koli après tozo kufa et ça pendenge moko pe na vie nde to sala la vie vie faut ezala na betape ozo mata malgré tout kita pe zalaka na bulaki na tal na bi bon venanga de la forêt on a opesa mbote les honorable na pesi mbote bisiga zali afula petit nae abimisa petit nae et comment kisiko petit moko faut me prendre en charge tango comment que petit faut me prendre en charge petit pa tala musika na ndenga mabete mezanda kuna ngati lelo biso tout ozalaka bon terme ba papi ka col na pesi mbote malgré tout ba mise musuba yesika ba kombo na bango zana moi pasi faut ba chuba bango na batonga vous comprendre ba chuba bango na batonga poto yeba bango su bien be mais kitoko trombo tebele ba massa tout quoi siko to mataka mon émission kende kaka ngala ebio kende kaka tolika yo vie mutu atikaki yo awa osa carrière to okimande vie na poto te nde bolobaka makambo kokima wana kokimezaka mabe jivina tokimaka te bana kini bana poto bayebi eza par rapport à vie omoni na vie lelo faut tala musika parce que demain on sait pas tant oza déjà bien bloqué bien calé oyebi ke lobi okozana maka muso kosala donc ezalaki par rapport à vie na ngai na bongisa vie nanga nazala kimia na vie nanga après na ozongela musique ndenge ezalaka parce que oyebi se vie ngana tikali na kotoyo na créer no vie nanga Juvenal bino bande mona bisote lo baraté et pas la biso makamane ya raté kuna agi militaire donc kuna zagi soda makambona ko senga raté kuna bimbila donc minga ko lobezate batu bayebezaka pona ko bongisa vie lelo po mwana nga pe Christ azala bien famille nanga sœur nanga Néné Marceline bango tout bazala bien. Alors quelle relation au tika nango lelo na vie na yo depuis lors oyo kabwana vie na maison mère ndevia ya kaboye okuta na rapé bofwa na rapé ou bien moi production pe vient ninge banos ala awa fa que musique yango comme net mame o bana pe ko participer na quelques productions à venir à niveau awa bon depuis biso to tikala vie pe betaka na ye mais batampe vie babanda ko benga ngapona kini nazalaki na bongami bien te omoni ba déplacement ya awa esenga fo zala na bien calé na gina calete na banda pe ko sluge bango ke moi pe na voyager zate mais depuis na koma pe bien bon bazaki dia bazu animateur muso ebi wenge ezalaka système effacer les tableaux vous comprenez système effacer les tableaux mais bayaka na bango mais bazwaka vraiment identité à mututé mais ezalaka nango effacer les tableaux mais nanu vraiment que to betandu le boina to betate mais toujours to zalaka contact to solaka makamnyo selikaka na la samba o nyo selikaka na participaka na bengaka na salaka pe ba vending ezalaka ouais Hollanda ka ba intervention ya ba musicien nyoso ya maison mère ya lelo na ba op ya kala au bozaka bango même période où peut-être pe basala vayo otalaka ba passage na bango na ba télévision obligé lelo to vivre na vitesse internet oh lelo pe sali lelo bino po ya lelo pe mikili eza vitesse internet totala bango makamno selika kana tala bango boyebi ba misusu baloba makamna bango ndenge bazomonela nde balobaka bon eza opunya mutu mwayo pekisa ezate mais biso batofanda na kati toyebi ba réalité na mwa ndambu oyo tofanda na mwa 3 ans on a beta na wenge na mwa ndambu na comprendre donc yango ngana n'expliquera bato ba argument na bango oyo tu balobaka lelo sur maison mère sur VIP o confirmer biso lelo ah tonton baya pe ba na raison hein
mai ni ngana pamba te na ndenga mabete ponga zala wana ou bien quelque part aux a un peu dessus par rapport il y a ma réaction à ma collègue na Ouais, bonne question. Tu vois, net na mboka na biso na Congo ba pesa ba mikolo torte. Torte ezalaka toujours na bana mike. Bon, makambo ngo pesa la ka par ka. Selon bango ndenge ba monela makambo na bango ndenge yela bango ndenge pe ba pesa ka explication na bango. Mais zana ba propos mususu o ba teniraka et sepelisa ka biso te. O bito bana mususu to ya na wengi na ndenge respect, on était aimé. Banda na fana na wengi na tikala ko manke mututé bango nyose nde bazawana nazala ki mena mututu et na mona kate par rapport à quoi na keloba mabe ya mutu et ou bien par rapport à quoi na kelande la vie à vie parce que na ko raisonner na ke vie asia sala pe mo belé ponanga magetunga na ki pe no ba bor nanga mais na ko lande la vie à vie te ngape funa tracer nzela nanga mais ba propos musu ba masa ba chaka et ça la biso bien te ndesi propos nini oyo toucha yo profondément au Vando Kapena Moutema passe, je ne dis pas de citer le nom de gens ici. Oui. Mais propos, il y a Moutoumon Roboye, il y a Loba, la télévision. Obi tonton, ça m'a beaucoup brisé le cœur. Ah, tonton, moi, na kota makamona mingi zate. Eh, tonton, jivenga moi. Bien vouloir, il y a pas idée, hein. Voilà, on a bateau Hollande biso. On a raison. Junior Kabanango Kocha. Junior Kabanango Kocha, oka kirumba. Na madame Chimène Dio, maman la biso bambo tebele. Donc les lots so kendiga malembe. Donc je expliquer ndenge pesi explication wana na bi nga mwana kota makambo bizibatu ezati mutu na mutu ayaka lobi na ndenge na ye et puis basala ba émission belé je sais pas yo mto sitenga ba kombo batu yo mto tala batu wana mingi yo mto pesa ba kombo na bango ah ben oui binanga tonto te ye alobaka bien ben oui sitenga ba kombo batu voilà les dragons de la non mukambu voilà Bodrizenga madame Iget Kalula passage il y a J3 Serge. Ouais. Ma propos n'a lobaki. Ça va, raison ou bien quelque part tu étais déçu? Ngana côté belé mais na répondre que izana batu belé bazalaki na bango vraiment pembeni ya werati. Bazalaki na bango pembeni na werati. Okoza l'artiste mais elobite que ozalaki pembeni na wera. Popo comme ma pembeni na wera considéré en tant qu'artiste n'est pas pire petit na e. Donc faut zalabna donc yango na lobaka na kati wenge wana batikala ko leka 4 te donc ba propos na ye dessus nga ba propos na ye lobaki misusu na gi dessus mais yango na lobiki mutu mutasa opinion na ye leselo yango ça lo kozala émission ngo pe na tala ngo pe kala menazo ba sute yango na biso ke bele pe bazali na bango ba pile pe tia wegati ba na bango ba musicien mais ba gi ba pile pe tia wegati préfane ba uta ba kote musuba ya ba loko ba biso te to bota mawana donc bango ba wuta ba côté musuba ya ebele donc mamba wenge belé ba yebi ngoti ba yebi ngoti sinon bien on arrête là yo kaka yo kutana ngai o l'homme qui a tué Goliath alors c'est le Poutine ouais ma propos ya c'est Léo ouais différentes interventions à les kaka ouais soit obeta le solo ya maison mère o loba que tonton azana raison bien quelque part on la carte dessus c'est le scram tata mapasa Poutine na pese bambote bisika zali. Donc talaraka c'est le scram mikolo ya bimiseli biso nzembo moko pour une fois to tiko yembela bolingo to yembeli vie tu vois nzembo c'est le bimisi mikolo bitumba soke tumba ya mwana mobali nzembo kitoko siko c'est le scram ngana ko lobeke belé te pona c'est le scram tolongola na mambo ya Vincent na papa to cha Vincent pembeni wana maximum de respect. Pour na Célio, voilà, pour na Célio, sala trop pour nangai. Babilo musupe les gars wana Célio sala trop pour nangai, mais lo ngana osenga kaka kimia ezala. Attaque docteur Mukwengi. Na yego tsaka kimia nalingi mubulute ya. Nanda mabete. Merci. Nous allons continuer. Merci. Alors, les oyo par rapport à l'évolution de la musique. Voilà. Époque Nabino, époque Yalelo, générique Ozobima, na différents groupes. Voilà. Tu es satisfait que balé qui va continuer toujours Moussala Basimbi ou bien que la petite va travailler. Voilà. Ça, toko boyate. So na boy na biminduki. Il y a ba master belé, ba bete belé, ba binisipe belé. Mais il y a des animations et animations. Donc pour ezalaka ba cri na animation. Donc ba master pe ba ye ba bois qui pe belé, ba bete belé mais
mutu moko boya simba mboka pendemaki aumela pendana ndenga simba mboka nana tiko mona mutu moko ta simbi mboka. Ah bon? Te na tiko mona mutu te na ebite so yebi nana simbi mboka na ebite bazoya na bango bazoya na bango bazobeta na bango mo ba ina ni na bango mo ba nini na bango ba beti mena ndenga ko simba mboka na ndenga ni masomboye ngakunda ngana mona ondre mutalinga ka remplacer ngana na Kongo ngakeza kabuye me kabuye ngonde anga ye muta boka mudia valie kabuya na bayembo oyo na moni kaka natika animation batala ku baute bele tala idée ya mutu metan na yemona kabuya na leli kabuya oko bando baye na yo mekeba boulot eza boulot toujours faut respecter boulot pour les lobbies tinde to za boye ti lelo to zo konza boye parce que to zo respecter boulot mais sur le lobby que no animateur moko format simbi bende le thé de Bercy Moine te Bercy Moine c'est un bosseur Bercy Moine c'est un bosseur azan endurance à boire bien tu vois mais sikoyo aye bakandenge ya komi placer yete komi sala ye pour biso tango toye tala bachene na bambati ba momi ba stringe ba nyonyo ba kilote na lingi na mone foinga yo foinga yo le risa la congolaise lutalaga foinge vous comprenez na zupe ki roi David na kotisi na kati na etamboli nanga na elobeli nanga na nyoso ya ngai entamba mo esalinga animateur ya Gayar non on peut se combattre roi David. Voilà, mutapesanga kombo roi David eza héritier wata gogana. Voilà, mikolo bazobenga la reine de Saba. Voilà, Motona Tembe. Voilà, mais c'est la reine de Saba Motona Tembe. Héritier wata na pese ba mbote bisika zali talarak yende. C'est vrai, on peut confirmer biso que après oui rançon bon, on ne peut pas tout côté na polémique, était toujours na sona makama blessé ya kalaté. Voilà. Qui est héritier, qui est un homme influent dans la maison mère, un grand décideur après Ouéranson. Si, wana na lobango biso tango biso to ye kokuta watande mutazo konza. Izana ndenga mabete na ndenga ko flatete ya ngonde to ya kokuta na lobate vice président. Mutu to banda ko benga vice président parce que wata mutabanda ko décider pe. Ezalaki papi ka call na wata bango misatu. Bangonde bazaki so balobi mokonja yo ki mbala moko wana mutabo yango azate même ba musicien nyonso bazalaki wana bale bogar banani biso tout vice président la biso yaki wata bango ba yebi yango yamba no diriger ba faire bango tout biso tout ye azaki wana azokonza olobi liloba et puis mutema malamu azoboya mututé azozo mututu azocha yo poa azokotela yo na makambo mbongo pezo bim poa ya rapela mbongo rappelle mbongo voilà. Alors ici maintenant en Europe, voilà. Quel genre de production oyoyo salaka ana poto oyo kombo wana roi David Limote quel genre de production wana kutunga mwana lobezate pour yoza ba réponse oye kokuta moto ezopela obi oye na taya bien oye kuta jaja zoziki sa mboka oye na taya bien sko yo mto pesa batakini sango pour ba comprendre na maloba baloba ke cimetière cimetière ezakati cimetière ezana ba oba bosakati ça na plaisir alors donc cimetière ezana bato ba travailler ngai na buki cimetière na buki cimetière na bimi na tiki ba mise mususu mulunge moto au revoir jaja au revoir Djadja, kende malamu ngaye, toi et moi c'est fini oh, j'appelais Aya Nakamura, elle t'avait dit déjà oh, tu n'as pas compris oh, comme tu n'as pas pigé oh, c'est à moi roi David de m'occuper de toi, oh Djadja, y'a pas moyen Djadja, libale sili Djadja, aleka ngabi loko kindi la yoti, mata. On va comprendre. Moto yango nazo expliquer batuke naza troisième artiste et puis atalaku oyo binisi poto. Bata liboso binisa poto eza academia. Yami balé ba lingaki ba ko binisa poto marquir bazo egogo. Po ba yaka ba binisa bazongi.
troisième sikoyo ngai nga na betaka partout to betaka epai ya jonga na sirve po yaki vendredi omonaki moto waki vendredi omonaki moto bozalaki na Glody Jasuka ozo comprendre bino tu bozalaki wana bomonaki moto Tracy Mbelenga le pro na pese bambote azalaki wana Glody na Ans Luzolo makambo yaki bien na siro monaki moto donc no betaka epai ya jonga mais naza pe na ba tourner na nga nazo banda pe ndenge ezalaka kaka. Alors, on va tourner d'ailleurs aux Bandausa déjà la maison, il y a production ici en Europe. Ouais, dans la maison de production, on va encadrer bien, ma cambutu est bien, vraiment, dans les bons, dans bien. Donc, ma cambuanga. Sous classe. Comment il y a? Juvenal, ah oui, ça bongo. Ne mon âge. Mais vous tout la classe. Maman m'a beaucoup de temps qui m'a pas. On t'a idiot fait, ouais. Bien fait. Après ça va pour le quitter, maman m'a pas le quitter. Je me fous tout de la. Ah, mais vous tout la classe, t'as la rabelle bantaban dundu, bête tanga mingi. Bantaban dundu bo maïle mingi, vraiment. Donc na zongela ki chiki déjà na zongela ko koma na moment so ba pesinga lettre na go beta. Ba pesinga bina contrat na signer sans mutu. Ndenge ala kaka. Donc c'est ça quoi. Ngana za dans les bons, na sina kangi poto. Donc mutu ndenge za na poto et je remercie beaucoup Ayana, Aya Kamura. Tu vois, je te remercie pour la publication. C'est grâce à toi qu'aujourd'hui je suis Djadja comme ça là. Oui, Ayat. Kolo Djadja, Kolo Nzembo. Mais pourquoi ces grands retards, ce grand silence immense dans le sens que après des années, 8 ans, 9 ans, il y a Roi David ici, on a qui bien un silence. Mais Djadja on a kakande mutu tout ça pourquoi voilà que yoza Roi David nazaki na silence te Juvenal depuis 2010 na beta eloko moko na Benji na sirkuna pe na Congo balakisaki yango nga na Benji bato izalaki pour l'indépendance après na ko beta suna tutuka luji mon premier on a fait simbote na beta na tutuka luji solo pe komaki tina kini après na ko beta vache kiri ngombe azoseka solo pe komaki na kini après na yeko bete la Junior Gabananga rumba de Chimène Dior ya Chimène Dior solo pe komaki na kini siko na yeko clôturer na Djadja siko mutu nde pinda e yeko matisanga nde na zabona kei oui eza ba single album premier zoya album combo nango 1000 espoirs voilà 1000 espoirs maison de production nanga na za me balinga te na tanga combo na bango balingi kutu makambo na te babisinga c'est pas la peine ba sala ka musala voilà donc je suis dans les bons mes frères mes sœurs ba fanatique nanga merci à tout le monde merci à tous les DJ ba DJ o ba banda ko tia Djadja partout tous les DJ Patrick na kacha kini merci na bino nyonso bato tout ba bini yango na bonne année parce que na bonne année oyo toko saté izaka 2 personnes ba bini ici Juvenal ils a 2 personnes ba bini ici obeza nani venanga mon pa au Kofi papa lobi lelote nzoto eza comptable na Djadja esili et bon nani sous mais zala pe la vérité bat ba mono nani na de bilisi bat omono ko luka nani nani abilisi bat nani pensage neni pensage Fabregas lokolo papa Fabregas ande bolanga Fabregas je te salue je t'aime beaucoup Fabregas mais pardon nande mabete bonne année oyo ngam na binisi pensage ngaya côté ni bon contrôle oui contrôle danse oui meilleure danse de l'année Bobo Sanaté eza oyo wana bato tenga makolo zo sanga pasi makolo sanga pasi ngaba makolo pasi yaya meilleure danse de l'année oui kasi yo lobi muto abénicité est-ce que comme oui, danse pour la danse oui mais na cri et bêtement porter muke mais danse bien nde bato bazo sala makolo wana danse eza moi bien te Robino abimisaki mukubula ni abimisa kalati yo loboko wana eleki dia ba 6 mois papa yo lobina nga ba bonne année awa kasi na bonne année ndé to kuto banda ba Noël awa potito koma na bonne année mutazate papa to ba vérité mutazate ezaka ngana vina nga mopao papa lobi lelote nzoteza voilà merci beaucoup merci alors année oyo ba fanatique na yo ba s'attendre l'année 2019 naza na tournée nazo sala tournée européen
nakobeta tournée européen après nakolega ti Braza na Kekini mais année oyo oui nazosala tournée européen après na Kekini mais après avant wana nanu nazokota studio naza na studio pona bimisa Vache Kiri nakobeta ngo siko na style ya kotoyo donc ti ba moi ozoya ba ozongo. OK. Je suis dans les bons. Merci beaucoup Roi David. Alors Batou parce que tu comme d'ailleurs chité. Voilà. Batou bakoyi ko s'attendre ni bako retenir nini na conclusion par rapport à l'interview tout ça ya mukio. Juste déjà c'est un plaisir parce que nasi nazongi na actualité nazalaki na ngami na matisusu o eza déjà plaisir pour na bango yango wana nde ba moninga boye bo continuer Kolike na page officielle nanga Roi David officiel ba clip ezana ba biloko nyose zawana et toujours tous à l'ensemble bolingo ezala pour na mboka na biso nzambe apambola biso 2019 to sango na ngolu nyonso ndenge zala kaka. Je salue tout le monde, toutes les filles ba filles nyonso ya mboka ba garçons nyonso bazana mbongo ebele na pesi bino ba mbote ebele. Merci beaucoup. Merci. Alors bato bana posa ba contacter yo. Bato bazana posa ba contacter ngai bokotika na Roi David officiel bo mona numéro eza affiché wana po bo benga maison de disque après to sali makamto to sololi. Merci voilà. Beaucoup Roi David. Merci Juvenal Kibala. Merci beaucoup. Na sepeli makasi ko mona yo na kati ya poto. Merci. Tozoka malili numéro. Je te jure. Bato partagé. Merci vraiment. Merci. Et Tracy Mbelenga le pro. Ouais. Glody Jasuka. Ouais. Congo en général. Ouais. Mais bino félicitations bino tout bozo ya kaka. Je te jure, bayate barata. Bwana kisi Naleli, merci. Alors c'était le tonton de la presse qui va la chute, le garçon très bizarre. Aux événements risque dangereux c'était Roi David par rapport à la chaîne de vitesse, par rapport à la GDG. Talara c'est là aussi très longtemps. Batou, Bamona Roi David mais Roi David. Quant à moi, je dis tout simplement merci quand Bato Bola Narabiso. Boye baga que Moussala vraiment zongi quoi. Moussala pene zongi pas Tracy, abamobeta pena Toulouse, Jeki Zengi, toye na Paris. Viens dans Jordan Koussa, il y a quelque chose qui se prépare. Et bon séjour à toi depuis Allemagne. Balobi la joie Pichuna Mando, vous étiez très nombreux, très nombreux. Il y a Rolanda Bisso, la joie Pichuna Amado, pourquoi pas celui qu'on appelle Clarisse Menaya, mais HD la merveille depuis Belgique. Balobi Otis Mwamba, son monodolce parabolique est tchor. Donc pourquoi pas Alain Simao, salon de coiffure depuis quelque part. Tonton Juvenal Yaba Bodrizenga depuis Bilbao, Tracy Mbelenga, le dragon de la monnaie Nono Mukambo qui balachou. Yaba Juvenal. Batekindo qui va sominganga basali le roté et tonton Juve. Pamba avec la baba ba rolia na butu kureke. Nana royebisa muninga ki kureke. Devoir à domicile. Koboya satana ya kalate pona angelo yosika oyo zui. Nana royebisa ina ete. Oh, abalangai, arobalanga, ozo l'excellent temps. Tango kebo ekomi aussi je savais. Oh, ya pe koto na o jaja. Ozo nga pe kote pa tonton Juve. Banana kabona na yo. Natika ko beta. Kibala chou. Muta ko mela mai na nkanya. Webi nkanya. Ko mela mai na fourchette. Boucle. Elenge ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga pro, Tracy Mbelenga pro, kata.